Evelyne est allée chercher Fâché Kalombo pour passer une émission. Artiste et comédien, partenaire la biso la Moussala. La fille, elle a dit que tango ba servi et jus, amélie jus et nakola mukanae, elle se retrouve nue. Nambe toi fâché. Ah mikoleleki et notre sœur, elle se rend compte que moi ba fait et bandi pe ki moi si, ça te fait que moi poitrine, moi mon comment ni pe ça que moi mère ana moi rondo. Elle appela qui fâché pour que bakuta basola à l'amiable parce que c'est rendre compte que non azana zemi fâché likola ko banga madame mon épouse ya poto qui a senté et c'est fâché qui a commencé plus liboso ya ko funda non moi ça la pona ya katse quoi que non moi si on a causé ma cam. Moi je me demande est-ce que fâché tu pouvais casser ta carrière pour on dit que non zemi so kutele na Evelyne ninga à la miabe bo solo mais so singezo malango so ko kota ndaka libala bo vani na esika moko mais zaki nango bolingote parce que comme ça le rapport wana ça montre clairement que ce n'était pas un fruit de l'amour. Même moi na ada fruit amour te moi na o Evelyne a souhaité ko zoate na bandenga bongo comme o ngala ko senga artiste comédien elle comme ya ko silikate contre biso elle kambuté que to bebana mais là, il y a des solutions. Parce que bino na biso to sala ramusala o to le kana TV. Toi le quoi ba éducateur ya masse. Tombe mo éducateur biso na ba pièce bo salaka et que moko na ko imbeba. Tout ça sur ba tirama ko soit na te ya ko beba na te. Sur la mama ba site, ce total mama ba site c'est 001. Donc tous en number 1 mo konja bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, auto yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier. A El Biso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Bonjour, bonsoir à vous tous qui sont en train de nous suivre sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la Giga, la femme du patron. Voilà, malgré que nous avons permettre moi mon quitter, mais je me suis dit, je vais faire un effort, hein, parce que sujet ou alors actualité ou alors événement, mon robot et tout, mais qu'on partager ensemble au bateau Congo Victoria, voilà, moi mingi n'élève moi fort na krakablo de koleka. Voilà, je dis merci beaucoup na Gisola de ma caméra, merci na Darcel Easy na montage, hein, donc et puis Kendo Mukendi tout rebogar na luke tout, voilà, et merci na mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, c'est le boss, c'est très très charismatique, et Alfred Lotime à Motomoko très bien. Donc bah, cette personne depuis Dallas, c'est aussi il y a Paul Venture et mon fils, la papa nous demande fois Pembe. Voilà mon sponsor, il y a Paul Venture. Balobi mes sincères condoléances. Balobi na ya dadi mabi mokonda mombele na Paris ou aute ko bungsa maman Henriette Diongo. Je crois que ba image borozon kaka na Congo Victoria na makasi ya Darcel Isa oselo ba image boromonango et mes sincères connaissent toute la famille ma bibi et puis famille Diongo ba père de maman Henriette Diongo depuis l'Angola et aussi merci beaucoup hein, balobi na Ange Kwikidi depuis la France, merci à toi Ange et merci à mon grand frère, hein, il y a 1m95, il y a Pembe, c'est-à-dire il y a Mbinga quoi, adossé un maître Sengi qui a toujours depuis la Suisse, il va pas monter na soupe, ça surprendre yo kelengi, voilà, merci Babi Kingasen et Tomera
pas donc kingasanya toujours et pour na kosuka ça ba dédicace nanga balobi na engambe mwanza ya mbinga ya mbiji engambe mwanza ya mbinga ya mbiji depuis la Suède na Stockholm. Voilà, je dis merci Nabil Nyo surtout. À la présentation, c'est moi, la fille qui dérange, bolinga mesa monanga mama mokona bango tout, bomesa ko monanga ndé nazalaka, na bato bo sepelaka nanga. Esther Kalonji, merci parce que nous sommes dans ça live nanga au kotaka toujours et ça langa vraiment plaisir. Chou hein, chou comment bon comme monsieur Kimi, merci. Maman Belgique déjà à 2, maman Belgique déjà à 4, maman Béatrice, balobi qui encore? C'est belé hein. Bana membre mon autorité, Karine Mokondi la baronne future maman ma passe ça balobi zeme ko déranger et ko so banguna na biso mais bon mais na bino ta pile beaucoup fa na bino. Bon suko, mutako bota souste et bah pexi mon peu qu'on soit zémité ceux qui ont na ozemina yo obota moi non o négligea moi na kufa na machombe ya biso ni nakati donc on a problème noté voilà donc si je me permets aujourd'hui na une analyse auto me capé ko sola na bino vous savez le travail que auto salaka comme métier il y a qui chroniqueuse il y a animatrice parce que moi je me dis que les journalistes étaient parce que je ne présente pas le journal. Mais une chroniqueuse, une animatrice peut facilement présenter le journal. Mais mon toi, mais ça n'a pas un journal. Pas quand on a ba chocho na biso l'animation, et ça me vraiment difficile. Vous voyez donc histoire à faire ça ma communication. Mais moi je me dis que nazaka chroniquer, nazaka journaliste, je suis simple chroniqueuse, animatrice, analyste par rapport à ce sujet. Musala auto sala quand on a ba partenaire auto sala ba musala o. Toi on a ba musicien, toi on a ba comédien, toi on a ba joueur, toi on a ba pasteur, toi on a ba tu ya ndenge na ndenge oyo to travailler kana bango na musala oyo. On peut aussi faire des faits sociaux, on peut faire numéro on a tout na ka côté ba théâtre et tout na ka côté ya ba oyo ya musique. Ce qui na yelelo eza pour la cas ya consort na Evelyne. Evelyne c'est une consort au tozani na Apelco ou ezali association de presse en ligne au Congo. Elle est dirigée par Junior Moewabu, Yendaza président ya Apelco. C'est une chroniqueuse comme moi qui présente très bien ses émissions et puis qui va à l'encontre d'un musicien, c'est-à-dire elle part chercher invité pour que basse l'émission. Non, je pars chercher moto songolo to moto pakala pour que tu me capes tourner dans l'émission. Donc c'est le cas de Evelyne. Une innocente, quand tu la regardes, moi na malam, innocente. Assez qu'on se retrouve dans musala biso. Ou bien musala ba fofol, musala ba o mitu katana, musala ba o mitu la mangba zenga, ba kombo tu opesa biso. Ay qu'on se retrouve dans mitu na biso. Bon, voilà. Mais la fille selon l'histoire. Moi je nazo relater o ngana yoki hein. O ya se wana na ebité, je peux pas dire. Nazo relater ka o ngana yoki na kati ya nini na biso ya Apelco tango bazo ko relater comment s'est passé l'histoire ndenge Evelyne alobaki. Evelyne est allée chercher Fâché Kalombo pour passer à une émission. Artiste comédien, partenaire na biso la musala. Parce que moi je me dis que moi j'ai des amis, des amis to solara bien na théâtre, Mimika Bongo to solara très bien. Ozomon to solara bien na Mimika Bongo, to solara bien na Coquet, to solara bien na Naomi Barsa, na bana basi hein, to solara bien na Naomi Barsa, to solara bien na Meta la joie, to solara bien na tendance de dire pas la rapé théâtre, to solara na bat auto solara bango, surtout que tu peux la courir c'est les carabins na ba yape, de maman Anna, de Theresia, Momi, Suzy Bantou, donc maman te nationale bango bien, hein, donc ma Nicole, Eva Kata, maman Zizou Zidane, donc la maman au pays national bien, soupe moi le ah maman, t'es le côté se fait l'angoté. Ma mère top, t'es j'aime le côté n'ango bien, t'es j'aime la ligne angoté. A gagner le pays moumi qui maman mikiti, maman limbisa, non ça ango souté, na obandi la souté maman. Bah ya Gabi, voilà de konanga moko mongo bokila le konnu fa pekato. Basé belé ba bijou la reine, bah vraiment ebelé
o ngai na solara na bango na kutana bango pena na occasion na ratara bango te puis to solara be ba soeur moto kopera bien na ba jeune pe popine momoti ya groupe sans groupe Elombe Bellevue Candy o ya Bellevue TV. Donc comprenez un Congo un Congo qui n'a rien kana na minute Congo qui so moni kitima mke courande qui voilà. Revenons à notre mouton, à notre bouc, à notre cheval. Notre consort Evelyne est allée chercher Fâché Kalombo. Fâché Kalombo, à Moni, et quand elle est venue à Koutipe Batou, donc Fâché n'était pas seule. À Koutipe Batou, il y a place en web d'accord Fâché parce que Fâché avant nakana ezaka kimba mutongirengi. Mais baraté côté ya Kasavu Bouana, abenga ngongiri to ezaka nini. Na moni ko ezaki ezangirengi, ezaki kimba muté pour kimba faut 4 sa prince. Ezangirengi. Fâché Kalombo ayambiye. Quand tellement me fait que na kuna journal na mutonen cameraman bazaka ba nerve ba quand même ce Congo. Au même sube grand bébé na victoire mais ana victoire te. Ana njini. Ana place mo boy ma beto ka pas a dozo moi muki. Debi neni ba cameraman tout ça na plutôt message na ba bongo. Alors le caméraman a pensé que non azama musika azoya. Et la fille azo zelaine. Et ça normal. Nga ko kenem sous pas vient nga Roger Ngan. Na ko pem vient nga Blanchard Mosaka. Abi nga que non go bébé vitalo yango vie vitalo te pesa nga moi vena na yun sama mutu. Le ko la melo pas mitameka moi mukie. C'est normal. Et par rapport ya ndenge bosola kana mutu ndé bozala kana mutu. Vous devez comprendre. Donc ok n'est pas vient nga dadi mola. Si faut na lia na mela. Nako qu'il n'est pas mon directeur Blaise un polo na rolia na romela. Nako qu'il n'est pas na mu pe ya fali pour pa il mango pa manitosh magasin na poto na ki nakolia na komela. Donc ezandenge nini ozo sola mutu de ya jino liaki yekutu ndeso na kutena mbongo na botoli mba moko. Donc et que chroniqueuse to comme rappel na ba niveau mo pe ya kosola bien pe na bateau ça la ba musala moko. Mais zakate que neto abonse na mobali. Mais toujours contretenir une relation moko ba makasi. Oh net mas ya ngi masalanga la luma leba wana master nanga. Vous comprenez? Et ko sala ni. La fille quand on a koti ba servir ba tuné goût, ba servir sucré, il y avait deux gens. La fille elle a dit que tangu ba servir jus à Méliju et Nakola Mukanae, elle se retrouve nue. Nambe toi fâché. Kalombo. Quand elle a fâché, elle a kamobali mbinga et lancé, il y a chocolat. On peut se retirer, moi si j'ai mon oboétain. Moi c'est oboétain. Et ça n'a qu'une na poto. Sora lingi ne moi si. Et que moi c'est pas moi qui était nga pe na mikolo likome na moi qui na linga na pe fâché. A linga moi si. Na kati wana je ne condamne pas fâché parce que les partenaires sont dans Moussala. Je le dis bien, ce sont nos partenaires dans Moussala. Je me rase que nous avons la kati ya makambo pour ne pas léser les autres. La fille en se réveillant, elle se rend compte que elle est ndenge nani alobaki à Eve Nazali Bolumbu. Elle aussi azalaki Bolumbu. Et a tout ni fâché na ndenga kimia. Makama po ne komela kanga groupe bébé nzambe. Nzambe nanga. Na lamu ki pembe na kuti pena ke non na Bolumbu na mobali oyo o solliciter ngate, o lingi ngate, na salon pe na conscience na ngate, o teke nga soke pe lokwe, so pe ndeni mena se retrouver na inconscience parce que quand elle s'est réveillée a moni na mbet, a okama c'est que a hebe makamba sala kité. Parce que moi je comprends que non mutu moko longo na kit que côté na mbet na kimia tout après autant o lamka so kamotin o kamotin makamba moko sala ke ba act now. Et comme la kaba innocente, et comme la kaba to kaba Evelyne, ba innocente. Oyo ke non ana makasité, ape na munoko ganga te, ape na munoko loba te. Aika na kimia fâché tout ça l'émission et comme la kaba. Babato pela bato beti entuntu na montuntu netinga yo ekoyela nga nonde ekoyela nga koma
na ba logique nga azaka nango ekoyela ngande et que ça là que quand elle a bimi selon elle elle a dit que akuti fâché na pi ami ne bazala nae pi ami ngo jusque là na bona ngande ko tanga komoni na TV na boyi na bona nga comme groupe batanga komba mutu boyi non je veux pas pi ami ne azaka pembe akuti libanda batambola ka bomba la akuti libanda o basolaki basololi et quand elle est partie ngana donc mituna tango abimaki Evelyne tango abimaki pourquoi ne pas aller crier trop non très haut combien ta président appelle ko Junior Moewab so comme mba laisser ta soni ba konso basé belé ya elo mo komeli ngai boyina boy ye pateka na na monde na biso presso song comment le quoi l'état zaté na le baki non fâché ça le nga boy pa panzela nga sang image na ebeba abombi croyant que eloko o etikala accordon kala motema ne fâché ça nga boy ye kana nzambe to ba ngoti asali nga boy ye kana nzambe ni erreur ya ngwana ya Evelyne erreur ya liboso parce que faut lire biloko to ngoza moto te tant que me amène azo ya abono wana te tango bimba la moko ganga ganga mbala monga na kose l'émission fâché ça nga eloko moko lamuka pa mikoleleki et notre sœur elle se rend compte que moi ba fait et bandi pe ki moi si ça te que moi poitrine moi monoko moi nini pe ça que moi mère ana moi rondo elle appela qui fâché pour que ba kuta ba sola à l'amiable parce que c'est rendre compte que non azana zemi omoni muto na kanga zemi te azumwa zemi na liboso daka ben sensé ne ba wela ko longola nazumwa bon na nga moi liboso na bitena wela kana longola te ce sont des insensés mais muto pena ebike te et moi si ndeza bana atale no ça mais un jour funa za la ba benga maman non longola nga te to bula no ka bon so to lit peut-être to vendre moi na ko to moi na bote da comme ya mupinyo so ya dadi ma bibi moi no aliete mbongo utaka code mami daye boy moi no le côté et ko uta inverse mama Yvette mbia boy e ko uta Londres moi na kola net akola. Quand la fille a commencé à appeler ko lukandeni ba kuta ba mbale na fâché a commencé à dribbler la fille a osende la be minué ça nga passe ndé na bo na zu contre temps ndé na bo tournage ndé na bo au moins ndé na bo et pour savoir mikolo le jour où la fille a na azu ko je ko sa cordon la banga chaîne qui tala bo et ko ça la que nani ba comme ko soit ce qu'on a fâché na voice au moins le que quand na vie le quoi voice c'est la terre au moins moi je préfère plus que benga na mutu n'appelle WhatsApp qui routine de les voice parce que tu dis voice c'est tikali tant ayo ki on se peut bosser ko effacer ça effacer effacer et supprimer pour tous et pas ne connait tikali ayo ka voice elle peut te faire du mal facilement vous voyez et comme ça là que la fille à mon que fâcheur c'est le dribblage ndenge toki na groupe na biso parce que ba voix souvent ça et bimana côté parce que comme dans l'état tozela ndeli mamango esalama parce que totalengo totandeni mamango elekana parce que les comédiens ba partenaire sur na musala to kolinga pete to be bana ba ndenge moka mabe mais ça que mutu na mutu fa répondre na ba acte na ye na ndenga bien na ndenga kimia parce que les comédiens ba ndeko la biso to boka ba ondeni ba ça la erreur biso to ça père na kana biso so je moi viola ki mutu maboki to ngoto sani to ka terrain d'attente ndenge to ngoto sala ne c'est alors fâché likola ko banga madame mon épouse ya poto qui ayoka qui a senté
Et c'est fâché qui a commencé plus. Liboso ya kene ko funda na moi ça la pona ya katse quoi que non moi la moi soana a kosele makam. Mais fâché to moi ça biso que non moi makambo sala ngana et salinga boy na besto kutala ngana yo binanga yo ba mo ete sala so que za zemie luka ndenge nyo longolango. Mais c'est qu'on dit mais que sala kango. Yango ko ba droit oyo et c'est important. Et c'est un qui n'est pas crime, na comprendre. Parce que l'homme yo aussi pour lobby et que pour qu'on me cote na kat nango. Tant que lobby da bongo, mais mo ki babi oui. Babi oui. C'est solo. Donc dès la minute, oh, beton, fâché qu'on fout, on va interpeller moi, on a tellement Evelyne, assez informée, déjà presse, informée, elle va tenir aller. Déjà, la presse, maïle la bango, bah, qu'elle est là qu'on saisit procureur. T'as la dossier da t'as la balle à maïle. De temps où déjà la fille a bengue, qu'on n'est pas convoqué par mamba fâché, dès que va plus aller wala va dossier où est à niveau boy. Yango celle qui est fâché Kalombo a se retrouvé na parquet ya Kalamu. Ngai ce qui n'a pas lobela et loko parce que ça fait mal. On dit toujours violence faite à la femme, violence faite à la femme. Notre première dame honoraire a télémé la violence wana. A télémé la yango. Mais moi je me demande, est-ce que fâché tu pouvais casser ta carrière? Car pour on dit que non zemi. Si vous avez Evelyne à la miabe au solo, mais ce c'est une malango. Quand vous avez sa carrière, nous y a musala non carrière artistique et bébé parce que dans ma vie parce que va mbongo belé. Bon ce c'est va monter mon $100,000 na euro ya $1,000 monsieur mo quelque chose et bon 100. Attends c'est 50,000. Attends parce que 10,000. N'attend un confinement au mais c'est beaucoup toujours. On a quoi que non bah c'est un bon mot ya ka que non pour au moins na mira makala. Donc bon bah que non on est capable de payer sango par rapport à condition. Ozomon. Na makambu oyo pe ba ko ko exiger yo pe. Ma papa soki ozana mbongo ya kofuta te en tout cas bala moi la moi so. Zoa en charge à moi la moi so. Ce qu'on a mis tout na pe na kawana. Ce qu'on va imposer café que non abala moi la moi so. Et que fâché pe ala moi sne na poto de basi basa ngam na bango, ba projet na bango. Libala ko forcer simba ati. Po na ngai, na ndenge na nga penza na nga conscience na nga. So ya ke Evelyne, non ndima na nga te. O abala nga po anite, abala nga te. Azo aka charge à moi, na tala musika tini na nga mbongo po na moi na. Ti moi na okola ma mto ba let tout a salara. Po so ko kota ndaka libala, bo vani na esika moko, mais aki na ngo bolingote parce que ça le rapport wana, ça montre clairement que ce n'était pas un fruit de l'amour. Même moi, à da fruit amour, te moi na o Evelyne a souhaité ko zoate na bandenga bongo. Même ça souhaité ki kazo zemi na mobile ni alingaka. Pour un petit peu jeune fille depuis la moi chérie na ye, o pe ba ça la bolingo na bango na ba conscience na bango c'est ka kompe na rondo. Mais tant suko ye, alors ko zo zemi ya ko violer. Ba beti e pena azuzem. Ba imposer nga mutu abonga na fa ndako ni mutu ka fâché a ko betu ba nkoti. Bwana ndako moko oui. Na bala oui ala mi pena tonga sukola ti sek na mkongo na ke tournage OK tournage donc ndenga ke tournage wana ata 3 jours azalaka na tournage po bolingo ya te oh bolingo ya te tele pas ko vala mo bal bolingani te ta bolingo za keleng balingao ba chuchute ba dolote ba mona yo ndeza fin yo nem to sukisi mibali yo alo to sukisi basi. C'est ça un vrai amour. Mais bolingo ba tâtonnement. Bolingo ba tâtonnement yaya. Bolingo ba forcer nga la makasi. Bolingo bo sinise nani fâché que non bala e na snipe na bali yo. Point sur la me kosaka ya na l'état. Et puis vous allez rester yaya. Vous allez rester. Taba ba mbela kata ndaku l'état mto tshama lo ba bolingo na mnoka fâché. Te. Bozaka bolingo moko boye mbongo likola mesa Evelyne kewenze alambi ebe pate biloko likola mesa balobala raté so batina o mais aza anda kuti ozolia te nazolia olata te olata sko lingi nini donc okozala no heureuse te na makam o ngala ko senga ba artiste comédien
elle comme ya osilikate contre biso elle kambuté que to bebana mais elle comme to lukande solution parce que bino na biso to sala ka musala oyo to le kana TV to le quoi ba éducateur ya masse tombe mo éduca biso na ba pièce bo salaka et que moko na ko imbeba tout ça sur ba tirama ko swana te ya ko bebana te mais to lukaka que ndeni to ko sala soki amande wana ezate oya mboko basenge belé soki ba bi ke fâché a balaye tout a nanu pour monga libala yango na peka to ko pesa nga manditi tu vas abaler ba komanda ko moko mais la question de mon est-ce que bolingo ko zala est-ce que la Evelyne a kozala heureuse na fâché kalom parce que fâché aussi avait sa vie na mutu na ye na mwasi na ye o ya libanda ko linga o batu su ba lobi que non a fâché ba ka bande ko ba collègue na musala a fâché pena on be pena vie no kaka likola mwana pa ya liboso ya vie likola banga basa poto wana bande ko na ya musala moko ba songo toba ba songi ba lia ba ofula. Donc ça montre que na kati ya ba collègue ne musu pa sepela bango ngoti. Tout le monde ça se voit très clair. Ça montre que musu pa sepela ngoti. Ya. Fâché pena na munoko nonza peso peta ina kitoko o pe chocolat no ya. So tu Evelyne li to pena ne pena mobile pena panga mwasi. To ke pena ki na pangi pena baby. Ça va hein? Je sais que toi tu me plais. En tout cas vraiment tu me plais beaucoup hein. Notre fan à Monakayo parce que bah le but que ça on est pas deuxième fois oh fâché à Koutana Evelyne parce que la première fois bah qu'il y a un collègue bah confrère Moussous bah confrère Moussous et fâché à bien un confrère Wana Moussous à ça la première beaucoup dans la communauté à en tout cas Kabila nga fille que se peine ma casse Nathan Wana de quoi l'homme be fâché à se peine Evelyne mais Moussous azanga des moyens koloba azanga des moyens koloba. Et bon on s'occupe batela qui nani moi c'est un secret et que fâché pas bête moi tout à qui n'a pas son crédit et que batikala na moko la bangas a abusé na Evelyne no eba ndengeni boye binga ina la kamulangi pembe na le baka vérité bazaki ebele Evelyne alobi fâché mtasalaki est-ce que et ya fungola ki misu atele permet fâché mtaza ki wana point d'interrogation bon tant ou fâché déjà yé moko eloko o esali ke fâché à côté dans les camps tant yima bi ce que ça zemi longo là donc fâché est conscient que noka ki na sala ki ba sentiment nanga et la fille a commis na zemi ya ba lukara solution zemi o ma mutu te to kutana bon makambo zande zemi ngoya combien petit ngani na ba engagement na poto hein. Bon, c'est commis, tu le de ça là, na assumé la charge nanga, yo za pour ça, yo so boto beto longol. So bo sabi que na besoin na longol na na boto bota, OK. Ngana ko assumer ce que funa ça ndé parce que na minute la prêté yo bala o pangi moi si anga so la ka mobali nzambe. Makambo iratanga so la ka mobali. Donc na pangi o pena kitoko. Bo tu na dadi na panga kaiti. Na panga ke pena bien. Na ko solution yo peut-être en tout cas gros bébé moi no ya solution je suis comme ça peut-être ba solanga ba yebi so na besoin na eloko surtout ya Paul ne na abo ya Paul ata la confinement ya Paul taka nga petit na lami ba pas ka abimi na sa confinement ka tenga pe bon pe na west na monnaie grand pe na zui et ça rabongo fâché na mo ko ba ko la bolingo ndo sala kangu na ko la bolingo ozula ba pe na mwasi Evelyne moi la bata timide alors quoi biso to dara moi mutu sala moi yeke sko ya ne moi ma sœur moi mamelo ya obisaka image na yo kati mwasi wana o poto nde da batito nde da ese tamboli pe boy nde pe nga pe mama go bébé pe na zupe dossier oyo yo kasi mwasi wana pe na lingo susu na ndimite ya na ndimite fâché na ndimite pour na kolobela dossier parce qu'il s'agit de la femme. C'est la nullité de la femme. Nous devons violenter partout. Même on pas musicien, un musicien te dit clairement que avant la salle de mission, tu dois coucher avec moi. Clair et net. Il m'a dit mon animateur, moi chance, t'as
voilà ngai komelanga na benga animateur mo orchestre moko boye na téléphone nanga poto sa émission abi nanga OK komelanga to ko to so na WhatsApp to komi pe na WhatsApp wana pe komelanga pe clair OK nga vana na place tête comme ça yaka lobi mais yaka no yo moko po quand même non alanda nga po anyanga mo mais nga pe la bula ko to avoche to ko sa no nga solo après cette émission na yo nani yo ngabi yo nani tu es qui yo to ba bekintel ba obwaka ba selo ba obwaka ba jantanisini lisimu ba simbi animation yo zakapi ozaka wapi ozaka wapi ngai na koyaka boye yo mo minse moko bozaka na kese mo zaka tala mukuse teni boye na gangela mwana mobali wana na biso na vie na ngata so ya bikukukuk ya bomona nga na forçate so mo nga sela nga analyse na confrère na nga botika ngai ntita nga ba balinga nga botali parce que okobenga mise moko boye na makamoni taka babike muto azaka pa Karine Mokonzi abengi ngai afuna finila le quoi azaka na Karine le quoi nga pena Karine peut-être yoka na tifuna finile pena parce que pour la finile funa Lucas ko manière nini ba Lucas biso na banzela nyonso pa kwesa biso ba Lucas biso na banzela tout poto kweya mais biso eti ngaje mima ngaje mima ebende o eruyaka te nga ebende o eruyaka te batika ngwana etikala jamais ko ruye ba jewa ni lekate même les porte-parole aneka simple porte-parole mais tellement azalaka na orchestre moko ya bien munene tu l'appelles pour faire l'émission et puis il te dit clair et net que non, avant qu'on a une mission, on doit coucher avec toi. Parce que on peut se battre vu. Car moi je te dis, Fanda n'a pas vu na yo. Na préféré mon que ta mouké, ce qui va faire que nos boss en fout à bateau, en fout à ngala zona ngate na nzimi. Mais na ko sala te. Non ça ta. Yene loko mo ressemble sara mutute. Tala, madame kutu kokuta na linganga. Porte-parole à Moutou, ministre à Moutou, comédien à Moutou, sportif à Moutou. Moutou peut écouter un anzela linganga. Il se peut que go bébé na sepela nous donner toto aux appels chérie nanga la sepela ka no bolo. Mais ko zonga la faiblesse mo boete, o zonga la faiblesse mo boe pour na sa émission de profiter pour ça courage ko linganga te. Tu profites. Non, la wana nga na lingango te. Donc franchement je viens demander na ba chroniqueur tout ba chroniqueuse tout tous à la bon moko nga ba te ko kanga ngai a ba to soutenir ngai mingi bazate à part ba talibana ba diaspora na presse a ba te belé ba soutenir ngai te na mona ka ba presse muke nga pe na tika na muke wana belé la tika ma musika to kuta pe la diabe wa on to yeba na répéter je m'en fous de toi. So na beza nazangi mbongo na obele batu nanga libana mboka nzamba osunga ba kabelanga. Toi là je m'en fous pas me dire chez toi. Mais na sengi na kaya Evelyne. Tozala bomoko. Tozala soudé. Non poto sala ke to kwei ça pena fâché na libulu pour apurger na prison makala. Mais poto lukande sukoyo solution pour fâcher andima ba charge na ye a continuer musa na ye to ko ko casser carrière de comme ba liboité na mukuse to telemela ka to temaka po asali de ko so boy to ko loba oui parce que ko violer za mabe mais to tika sko justice congolaise et kata musa na et kata le kamnon so e kati ke fâché que ne prison to ko yeba ka nto loba pe na ba TV so ba bi que non andimi eloko wana. Mais le coup que nous abala ye wanande na monde venu aux aérosté ni na ba chronique ni na ba na ye moko fâché ni na ba comédie ba nona ndako wana petit yebi que yo so la police te moko ta parler te yo ndabonga za la police te mtakota na parler fâché ba kote ka ba bula mabe moi ba tazani aérosté donc kota ko fâché ko bala wana ngai penza na zolinga ngope na mingi te. Voilà, donc merci Nabatutu. Donc c'était plus pour la dossier ou alors affaire viol. Il y a Evelyne, une consort
par l'artiste comédien Fâché Kalombo. Hein, donc, ami, il y a Papa Chocho, Ouazan de Kolanga. Hein, donc, Chocho, mon frère. Donc, tu as une solution. Et puis, justice congolaise, baza bato amaye les bateaux, bakata likamona nenga bien. Bango baza nango de na maboko, ba bideni bakokata yango. Kimia ezala na ngamba ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ezapela na ngamba ba comédien. To koma ba tiraima te. Pour la makambo comme ka ben comédie ça émission. Eh bino yi na koyate, to lingi bongo te. Tolingi bongote eza erreur eza ma esopani to était na taso yaki envoûtement ce qui ni côté là fâché pour la tonne normalement so rappelle avec alinga les Evelyne so Evelyne pas abepe alinga fâché nga pas alinga bango donc c'est un peu l'eau moroté. Donc je dis merci à tout boza qui wana pour la kota la analyse nanga ba point de vue na bino boya mimi na PV donc initi bo finga nga na ba commentaire parce qu'on a informé no lelo botia na mutu na bino que Jemima Ibele gobe la presse congolaise ba talela ke ba commentaire nga ata la commentaire de la bateau batala rande basanga j'ai mis ma mutumo bebo ya finger makas ah OK kitoko je n'ai pas le temps de regarder vos commentaires des injures nga la considéra muto au moni nga la défaut ya kana PV nanga komela nga na WhatsApp ah j'ai mis le kono kidona mabe ah j'ai mis makamo sku ya ndeni ni ba fashion nani ah est-ce que cause le kutete to solo li batabongo ndinga la respectera bango. Attention, le ma bien na téléphone, finga na voice, na baka merci beaucoup. Ba tout le balanga ma bien finga na tika jamais ko finga bon. Mais ce que la na commentaire, na ko rappelle la commentaire. Na pe la finga na commentaire. Donc na bien maman impoli à moi ni mobimba. Na yebi to na la tu ma bien no tout. Muté ma bé. Même ko to finga sur na PV te ya. Et comme na PV. Oh yo Monique vous en a besoin au Monique na le ma bé au Monique finga nga yaka na PV au Monique na le ma la molingi pe au pe sa idée no papa makamango so linga fâché to baby Evelyne o yaka na PV to ko so lango. J'ai dit merci na batutu au bolinga ka Jemima Ibele ko de la presse congolaise. Je suis un peu malade mais nzambe ako sunga Jemima makamtu ekoleka vraiment bien. Donc toza le monde aussi artistique de toza na matanga il y avait la somangwa ndengi one mettre paille. Donc na Congo Victoria déjà José de Londres alekaki en direct dans bokozwango na Congo Victoria. Je crois que vous botala kiango et nalingablo moi minga Jemima Ibele na lebno moi fort. Je dis merci na Gisoloy derrière la caméra. Merci beaucoup d'assistance ya caméraman ya Congo Bisengo donc Diki et aussi merci na Darcel Izina montage. Merci beaucoup à mon boss, hein, c'est lui qui acheta, c'est lui qui installa. Bah, mon boss JB Koumalouta le vrai pétrole Dallas, le boss à Congo Victor et puis à Koumalouta télévision. Bon s'abonner pour la Koumalouta télévision, qu'on ait un peu ce bagag. Bon qui peut qu'on a besoin de Congo Victoria, bon qui peut la Koumalouta d'abord on aura bagag, on a film qui toko, bah histoire puis à bien, puis artiste n'a pas bien. Donc merci, Nabino, merci na Paul Venture et ma fille là. Papa nous a demandé faire pembe depuis Allemagne. Bah merci na Alfred Lotime à Motomoko très bien et aussi merci beaucoup de ma autorité maman Béatrice Naozelaka na sanzete na télé Naozela. Je suis avec Karine Mokondi la baronne, c'est ma soeur de notre mère. Donc tout ce qui est passé, je suis avec Karine Mokondi la baronne. Mamida depuis l'Anvers, de gros bisous. Maman Yvette Mbia la japonaise, maman Batutu ou Jemima Ibele. Jessie depuis Maroc, ma copine chérie. Donc je t'aime beaucoup. Boza belé hein Nzambe. Ange Quickie dit depuis la France. FM depuis Paris, FM Nengobo qui était payé pendant la bombe net marque déposée. Nengo fungula komone pena bien te. FM depuis Paris et la bombe qui m'a cassé. FM. Voilà, je vous aime bien. Engambe Mwanza ya Mbinga ya Mbiji na Stockholm depuis la Suède, boba la chocolat. Parce que cette personne a eu un wana adossé à mettre saigner mon vieux de mon vieux de cœur. Adossé à mon vieux de cœur. Voilà, merci beaucoup. Mon bala 1,5 m. Balobi ya moulaï pe sous ya pembel sous koleka. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez merci quand on a une équipe technique et puis merci na muto à sa chaîne et puis merci na nzamba tout ça que tout le monde a Nabino quoi. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Merci na ba fan tout bozo komelanga chaque jour de jour le jour. To bozo komelanga bozo sepela na musala osala na ba bozo sepela na ngotel feka komelinga se ko sepela nanga. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.
Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga indusa. Victoria Certa. Amen. Tchiki